Au Paris ne pèsera jamais le moins de 4 ans de saut by pam. Paris to za rappela batu bateka ba mapango ko bakine ba poto wana. Moi mutatiki le pango azana substance na yi. Mais Paris pèsi Schengen de pèsi ka deuxième saut il y a 6 mois. Donc sur na 6 mois no le kioza na sasa le pango wana ngwa. Pour tirer au yara ba comment beto fi hein. Au yara aller entrer sortir. Tant on veut pas on va beto le sous entrer et va beto le sortir, va beto le entrer. Donc comment on a ndenge to koli na bakati ya sasa. C'est pour la première fois que je suis dans la salle de Comment ça? Et au moins 4 ans, et ça m'a trop au Canada, aux États-Unis, pour que je la crise. Je vais ça à 4 ans, je vais nous rattraper, je vais développer le terrain, je vais ajouter dans moi des amours, je vais bénéficier, est-ce qu'on a Paris, les Arabes, Paris, et vous ne ça jamais moto, il faut ça dans un passeport diplomatie. Parce qu'on a limité moi, on a eu le bassin, on a petit, on a eu comment on a bassin noir. Ah, petit dans le pas. Eh, on a eu le bassin noir, petit panier, c'est panier. Pas faire banoko belé bazou visa batanga. Déjà vous avez utilité dans la société, mais en tout temps on a payé ce visa, a payé ce moi espoir dans la vie. Donc comment est-il pour notre échafaudage et c'est dans l'université de Bachiki et Bilete. Donc a payé ce moi sens dans la vie. Les mal les assigos, moni normalement boé. Atambola na balabala za teti ya mangaka batu ya za grand prêtre ya za danger. Ba présenter visa à Fukana Longo. Et est-ce que vous l'avez vu? Bongi, heureusement que nous avons un casque, donc nous avons un casque. Nous avons qui ça va visa te. Nous là la commune de nous va visa. Visa ya lipati au ya bomé. Hein? Lipati au ya visa kufa au ya bomé. Affaire visa awa chibaso. Na sali 8 ans na bandal. Na moni mabala ebele na bandal wana mabala ma mariage précoce, mariage indéterminé, mariage 8 mariage précoce. Ma mariage indéterminé, ma mariage 8 clos. Donc yaka batmi balé babala ni famille ebiti. Oh. Bana quartier. Parce que ta pote ne va pas la boue parce que le moment isa ba remerciement ya ba invitation sur mariage ou ezaki mariage coutumier. On a besoin ba visa ba dire ba eza remerciement ya bato bazaka na fête ya mariage coutumier et le kaka ya ndeko na biso Emmanuel na tantine na biso famille. Donc aussi longtemps bato bazaki na fête wana ba garçon d'honneur balekaki mo ebele. Justement bazaki pe na posa na bango na ndenge ya arena baya pour vivre ce qu'on érigé à mariage à 37 ans. Mais c'est comme on a montré le roi Yorobo. Tu m'as gagné nene. Aya Afrika melayo. Otiki mutuna libumu ya bongo Afrika melayo. Sans soutien. On a dit à moi. Avant qu'elle n'était mignon avant de passer bongo kene. Malgré ayaki agi ne sem. C'est qu'elle est est-ce que Zamba ne sais pas qui? Mignon pas non? Mignon yo tel qui code moral qui salement la part. Mais ça c'est clair. Na zouango na mutupo batu o ba talaka poto mobumba bo ba pesi ba visa ba bolongo bilamba. Mo ba signango. Quels sont les signes? Ba bolongo bilamba bolongo bilamba. Est-ce que et là ba tata na ba 40 ba 49 ba zawana. Alors la bilambo mon a dit que ça va mariage précoce et ça va garçon d'honneur on se fait la peau ba na coutumier ba aussi ça finissage un mariage on a rédigé parce que n'eza pas ba tous nene on a blanc na lobaki la fois passée apparaître à l'oisa à la mais ba la qui c'est visa africain mais ba yo lo ba na mbongo tala yo mo traité alinga mi cigare wala mi la ah so la na tinga na ponne yobo alaksa mukili ya zan la yobo pa ba tu so ebi ga après yobo ba ba ebi ka abogola mastonan na pi ba pipo na onan west ba chama mais yemo ba pie visa afukami ba monnaie ta na yo ke critique chinoise na mona oganga
Besoin d'une est-ce qu'on a une voix mélancolique neti ya soleil wanga ok au senti bena ke muto yemba faire le soir pour faire à moyembi le soir itena ya tena so faire tena de ye pa bina tena to do ba sali bena ba mo papa mo ba salara na jibe pela na charte alors kama zo me mabatu na miki voilà et puis mutangi sesu me mabatu nani ki Chouchou Miyake Batu bayate Obanda bango mabe Obanda bango mabe Invitation lokola ardoise mais avec divin invitation en bois Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton Naba follow nango jardin de Dieu invitation à boy Bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine Abosa libinote a libinote promotion ngolé ya pamba maison Given Badingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chibasu, une simple servante. Moi, la musala na bino na linga, na binga momo la musala po talara rasui na seli bino musala, les salama na vivre. Et moi, la musala na bino na bandeli lisusu. En tout cas, merci na bagolois, merci na bagladiateur partout les hommes bino parce que, en tout cas, aujourd'hui, le 13 est la fête mondiale. Il y a musique congolaise. Merci na papa me faire là na bilei aux autres ngolais sabiso na mokolo na mokolo et merci na équipe technique là derrière la caméra je vois là Armel Ongo je te salue affectueusement je salue Berlin Vangamete Ngamichu le c'est Aboube Bassé ma bé et pourquoi pas aussi Arnaud Matumona je te salue Babi Mobala Mbinga Mobala Mlai ba cameraman on dirait bon ponana bon rapidement sera milai avec tous ces battes et je vous salue et pourquoi pas aussi à Joyce Abandema je te salue aussi ma consoeur chérie et là mesdames et messieurs je ne suis pas seule je serai accompagnée aujourd'hui sur cette plateau et bien bon tout mais avoir cordon c'est parce que je suis aussi bel et bien disponible sur cette plateau avec Cordon Précisé sur mon commencement de la presse et Madé Swabana déjà Ahmed, tu vas faire déjà l'entrée. Je salue affectueusement aussi Tonton Guilla, film par l'âge du stade de Martyr et général manager Tonton Clovis, film par et à Maman Doris, film par. Je vous salue aussi. Voilà, Tata Mossi Nanga Moulouba. Je salue toutes les Gaulois, je salue toutes les équipes accompagnées qui va faire votre rigola et pourquoi pas à la Skonimboza, pourquoi pas à Perado Prestosa Munda et bon l'équipe est fait vous êtes belé Théo Kozolo de Paris à Monio bandégonio sur les États-Unis Kalate Bozina papa zoya États-Unis voilà et na moni sous bandégonana ya Côte d'Ivoire bishopé tozé wana le 25 novembre 2023 à Wachiba zoya Bozina ngandi bomeza Bozina Afrique du Sud Paris nebi ngara wana kati merci beaucoup et puis Armel derrière la caméra au fungolanga comme ça à côté ça déjà invité nanga Cordon Madé Swabana na évité na bana na desu tena bana na cordon pour ça ngoma trouble wa atuka ne yo pona na ko kibino telelo pona tito bana na desu ça me pas tout ça là effectivement Madé Swabana Wachibasu santé vraiment kitoko na ndinga dynastie so zo mona bisenga on ndinga tabeta ndinga dynastie pour tout ça ga ouragan donc zo ndinga na te ngata mbonga nini donc to ndinga na te to yo ka ouragan yango zo mona to pesi les meilleurs par rapport à Joël ndinga ba pesi les faux par rapport à Vivendi on sala nini donc na lobamboka yo Madé Swabana yo Kinshasa balabala ba pe kinwa soso ujana ndombolo lokolo kongo bilobalo donc rendez-vous ga na bafa yabi ke ba savourer déjà. Voilà, bonjour Nayope Cordon Précisé. Bonjour à Wachibasu. Femme noire. Ouais, santé peuple nzambobati là. En tout cas. Les gars romona wana. Et c'est moi ça propos na moni bino en tout cas santé ça va pour l'atima. Kasi ça la fête ya. Te yo za no golwate. Au fond na zone ça mo boy pa ya. Donc on moni signe on a là-dessus. Et ça drapeau ya mboka.
Taxi jaune, donc, Mokonzi Fachi Béton, je vous salue en passant avec maman Abisso Denise Nyakero, la mère de opprimés. Maman, elle a dit, maman, Nyonso, na maman Abisso, maman, on a liqué. Donc, so, on est déjà boué, ça va mot d'ordre. Obisso Toza, Sima ya Mokonzi Mboka. Quand on parle de Fachi, Ferré. Ferré, Fachi. Fachi, merci beaucoup. Le Pénat, là, déjà sur auto par rapport à drapeau à Mboka, parce qu'on fait l'emblème du pays. Nous sommes des porte-drapeaux, donc nous sommes aussi le merloc de la SAP de la RDC. C'est pour cela au Monique, là, le lot couleur y a Mboka, ils ont un impresario, la griffe moro boulot la mayatumo, néant, il y a un bilogo, la mayamoto, mayatumo, ils appellent impresario Pénat, donc nous c'est la combinaison de en fait vraiment donc toujours fêter tout le monde a tika na ba casque tout sur la main nazaka na oyo rara ouragan tant on fait rigoler ba bano benga na kala o lion muso benga nyondeke maintenant comprendre que fait rigoler à dinosaure. Oh, donc ako silisa lion ako silisa pendeke on nzamba bagino dinosaure fa bundara na dragon akangi dragon atika dinosaure na ndenge ya exil pendant so yomoni lelo pena soki na musique lelo muto ako sepelisa voix eko sepelisa nzambe kwa apetola masumu na biso isakaka fait rigola dynastie volinde oyoke mondeni donc na sengi merci pour bato musu bazo senga ba merci na torsini mais ngai na sengi ka merci on a salingai donc merci vraiment la musique kitoko dalara na ko kabonti na casque na mo sura na lalaki na na lamuki na donc matoi donc nazo waka kitoko na kitoko pozuli banga ya mwana nazo waka kitoko na kitoko fa pa bo ngana ba kombo mais bo ngana kombo anchiki po bana anchiki na biso na ba États-Unis par-ci par-là ba ba ezalaka yi donc salinga vraiment joyeux Orolobani na papa zotala yo misani no donc merci na ba goulois na ba gladiateur donc c'est la rabi qui a commencé. Tant mon papa on a lobake na ko yemba. Ngai muna yemba na franc congolais. Ngai nde ya mukolo. Ngai nde muna komisa ba stade lola ba terrain municipal. Ba no bulango lo ba 26. Donc jogande ezalaki na temps. Donc ba kosaki mais ce que le komi na temps en vérité. Mo ni fait rigola na oki ba biloko lo ba vena biso ba mobugo ba embi ba Serge Mabiala faut ba simande ti ba basiste na biso basiste na ngai na grâce base na moni pe ba masanga ba Ferrari ya bola ba tupidu ya mboka donc musique ezalaki toko ya kosakana ti na ba Nicolas ba marka us nipo ba beteli coalition wana o satir di vambra no soleil na yoka ekala na yoki sous soleil na yoki sous mutu na ngani miel de son na yoki ba chana pardon na otike la binote tika na yoka voilà quand plaisir dynastie volinde yo ki amonde ntebi ko zana mais pesi na biso no elengi wana ya musique congolais au fait rigola asali parce que ils a fierté c'est les Congo qui gagne comme un artiste musicien congolais mo ka pesi le comment déjà tango kata nga yozano goloate ba tango goloate ba mona nga se koza da elo wana on sa au milieu du village ngala mta batutu voilà ngala mta batutu amoureux de la bonne musique mais to se pencha pas faire rigola parce que il fait la bonne musique c'est un peu ça mais na mta batu nyoso so nabi na yoki te se fond j'ai eu le temps yoka écriture chinoise na débutant moi yembi na mudu ba moi na yembi non ta na yoka écriture chinoise na mona oganga original qui n'est pas est-ce qu'on a ba voix mélancolique neti ya ba soleil wanga au senti pena que muto yemba faire rigola so il faut faire a moyembi que so a tena ya tena de so faire a tena de ye pa bina tena 3 do ba sali pena ba mo papa mo ba salara na JB pena na chasse salon et te so yoka dans nzembo wana chasse salon ya JB pena na papa ma dernière chanson na bango ba sala Jésus za makambo oyo ya makambo oyo faire rigola ba sali na soleil wa kunenge pena lukana de kufu mudoba barambo na de kufu pena ba kundulu na ye nzembo wana vipi na yime ndebe na linga wana vipi na selma wana. En tout cas, félicitations déjà pour la Banzembo Nayochi. Déjà, c'est bon. C'est bon. Il n'y a rien à ajouter, rien à commenter. Donc, ils ont quitté.
Enfin, comment je peux dire? Moi, côté moro, il y a ma bête au monde, pas faire et au coup, PC, il sous conseil. Côté ma bête au tal, peut-être sur sa promotion, t'es à Bachan. On dit, et l'euro est bien. Et l'euro est bien comme ça, ma bête, pour eux, il est l'euro mort, ma bête. Non. To olungo okanga oyibatu batu ngabakanga batu kana re ozala kana faute wasi mwaso ngabo ya mobile sekaza ne loko moko amolu ke kana mabi gasto elo bolu boti ngana sala lalu kama bi mabe sati mabe koma soto monike promotion salimate pour déjà faire gola asali da musala na a proposer biso biloko ya lambi ya kitoko et comme isko kanta biso balei tolia ce que monique a tengana lia na ngambisa mai te ce que na lia ta susu pour asali ba plateau voilà par rapport à débutant yo so te zana so lia misunité uluki ndunda peza kawa so tous les ans yo moko pona plat oyo wana plat oyo préféré yo za problème a bolingo bimi pe kuna kati na ebisio kutu net yana ba baba more na niveau moko boy ba poète ba kuma ba poète la banzimba bato donc ka wana uzo maloba bonde la mwasi na yo ka wana uzo maloba ulingila mwasi ka wana owe baninga wakabona na mwasi izaka wana ka wana poète sikaka merci beaucoup na bien limbisanga ba mise ba yemba bolingo nde ba ko lingana ba yemba pe ndenge ba ko kabona et bon tango riti watana ba yemba ko kabona peso lisona bolingo zali ko tambola tengu ate bisoni eloko e marché ti to kabona ada epengle kaka pour faire ebola pa yemba ba makamuso ke simba ti votre celle que mala compagnie déjà le bango et là mande sobana et est-ce que vous là pongi omo ateke naza bakasque donc nazola to makasi dynastie yo kisa ngoma visa te yo olala pour ndeni balobi ba visa ya lipati o to ya bomengo lipati o ya visa kufa o ya bomengo affaire visa awati baso nasali 8 ans na bandal namoni mabala ebele na bandal wana mabala ma mariage précoce ba mariage indéterminé ba mariage 8 mariage précoce ba mariage indéterminé ba mariage 8 clos donc yaka ba mi balé babala ni famille ebiti bana quartier ka potone basala bo ba mindele bango mbale le mona eza ba remerciement ya ba invitation sur mariage ou ezaki mariage coutumier wana biza ba bidala ndeko bazu eza remerciement ya bato bazaka na fête ya mariage coutumier oyo le kaka ya ndeko na biso Emmanuel na tantine na biso Fanny donc aussi longtemps bato bazaki na fête wana ba garçon d'honneur balekaki mo ebele donc justement bazaki pe na posa na bango na ndenge ya arena baya ko vivre ce que religieux ya mariage à 30 na bango c'est un peu ça yango moni ba kaboli mo ba 2 semaines 2 mois moi 3 mois moi 4 mois au Paris ne peut ça jamais le moins ba 4 ans na buzo ba ya pam comprendre Paris tozaka pe na bato bateka ba mapango po bakende ba poto wana moment mutatiki le pango azana substance na ye mais Paris epesi Schengen epesi ka visa mso ya 6 mois donc soki na 6 mois no leki ozana ki sasa le pango wana po tiro ya ba komo betorifi o ya aller entrer sortir tant on ba pas faut ba betelo dessous entrer et ba betelo sortir ba betelo entrer donc comment on ndenge to koli na bakati ya sasa c'est pour la première fois na mona mutafandi si ba na salle mo bazoko sa bango comment ça et au moins 4 ans et peut ça mara trop na ba Canada ba États-Unis pour ba lukaka batu bazana ba crise ya batu yango ba pesa 4 ans na tio lukaka boulot ti ba no rattraper ba lara ba développer le terrain na bango lieu de jouer na mois des ans ba bénéficier après ba tiki est-ce qu'on a Paris des arabons Paris et go pesa jamais moto il faut ça na passeport diplomatie on a limité moi na o eloko ba sanyo lo la petit on a utagi nongo nani soit comment moi na lo ba sanyo wa petit dans fa yo wana lo ba sanyo na petit Fanny c'est Fanny comment na yego de no a boss adam alongati ambassade nanu ya inongo ayano na apako mati sasa mais akepoto liboso na yo lobi akepoto liboso na yo malgré ça lobi nga na tindi bakwanga na poto na bafumbwa
Patente sanga ya na mikili. Na pesi pe mbote 1000 on de ma foni na. Kwa ngisali checking meki. Pourquoi pas ça ira pena sali checking. OK na. Poto ngala ngwa ba mboka lo ba Yougoslavie. Ba Brésil. On va Paris wana, ils ont Paris moko boto ko kena vena la ferigo la toke. Ya talika ande via zoyemba ndeka tokenda ko ba mwanda ndeka tokenda ba mambo bele ba fulisi bwa. Mais ça c'est que na zwango na motupo batu o talaka poto mobimba bo ba pesi ba visa ba bolongo bilamba. Mo ba signe yango. Quels sont les signes? Ba bolongo bilamba, bolongo bilamba. Est-ce que et puis là ba tata wana ba 40 ba 49 ba za wana. Ba longo la bilamba mo na te que ça ba mariage précoce. Et ça ba garçon d'honneur. On se fait la peau, on a continué, aussi ça finit ça, j'ai un mariage, on a religieux. Pour ça, on a bêta. Sans te mentir, il y a un salam piata. C'est pour cela il a requitté les gens. Quand la bomisi ma balle à na bandal, maman nous l'on va écouter, banda va tirer moi visa des semaines. Aboy papa pour ils a écouté. Vous comprenez? Donc pour aïe biga razo kendarine. Arine on a dansé ba coach il y a 54 personnes. Si ba combattre ba benga na bato ba ko ya po ba filmer likolo ba filmer likolo de ba zoka moi groupe wana o ba tama kelele ya cha 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 po epé ça va les meilleurs nzo ka ndebiso sko attaque ba mbiaka to yemba na franc congolais to di dan ndenge politique la musique ke donc ya on a comprendre yango tango ka ra ouragan ye na bina ko ninga na te ata vague océan to mais c'est bien ni ni ça qui na bato ba parle pipette ni ça wana Nous dit au monte na tika na casque. Et ça na on a besoin. Et ça les logoté. Et ça les logoté pour batu o ba mériter na boulot baza. Ba musu ba na bango, ba musu ba bi gaza dans retard à 2 semaines. Si ba comme à Paris, a comme à 6 mois, a ko bota pe kuna zo mukanda. OK. Vous comprenez? Pour so tali ba ya ngo ba longola bi la momo musu ma bumude vimbi. Mo ba 2 semaines, mo ba 3 semaines les gens. Ça va santé te. Et santé ngai. Au moins cordon la mission d'aza santé arabu santé ga libumu santé libumu on a fait holandais on y va quoi comme c'est ça quand donc les dit par rapport à Yabavida en tout cas m'a dit ce bon maranga si ça dans ma casse aïe par rapport à visa 54 visa qualité nge kangama e kama soki mokili yo ki moté quoi les lots visés comme Milix, c'est pour Nzala. Nzala visé comme danger. Na au moment où on va monter, on va lever le terrible, on va gagner. Donc on va bêter, on va gagner. Normalement, ça n'a pas l'euro, sauf que nous avons aller là pour le moment, on va y aller, on va combattre. Ayemba, tout à l'heure, on a kinani ba miki. Pour la mission typique, c'est comme ça. OK. Cause la ba visé ça déjà aide au sungi bato. Ça na ba famille belé ou ba hôtel la bande ko wana la plupart pe ba noko belé ba zuba visa batanga te. Déjà ba za utilité na société mais mon tout temps a pèse au visa a pèse au moins espoir na vie. Donc comment est-il kuna ta échafaudage et senga na ngo bandela suba université te ba chike belé te. Donc a pèse au moins sens na vie les mal les asiko o moni ndongo mo boye atambola na balabala za teti ya mangaka batu ya za grand prêtre ya za danger ba présenter visa afuka na longo libila mais ça va manière moyo aussi pila c'est là nga skona solo par rapport à kinga mokili o nzamba sala Europe achenga la mokili ache ope na mokili pose nga visa nga la fuka melo poto ke na mokili pe ga ya nzambe. C'est chaud. Europe mtasala nzambe. Mtasali yo nzambe. Wa sali penga nzambe. Siko ngala fuka mela yo pozo linga visa poto ke na mukila nzambe. To ça ngobongo. Combien de personnes au peut bana banenga ba mitili. Basala ngelo te ba pena de lo te ana. Ngala condamné direct mto apesi bomba visa te to mto ayeli bomba visa te mais ngala condamné ba acte po ba to ba poser et puis na mto ayela yi bomba visa accepter za la bongo ngala kwa se ngata mwasi na ngala problème na ngala ni afuka mate donc peki ça okay on est les gars on peut na cadre love mais comment na mto le roi yorobo tu moi gaya nene aya afuka melayo
otiki mutu na libumu ya bongo afukameli yo mpona visa sans soutien. omonaki Abraham te. akokende te mino Abraham napesi bambote ebele malgré ayaki na esengo matikala ya kofukama te aza mpe wenge quand même. Est-ce que Zamba a liboso pas kende? Mignon Abraham, non? Yo otalaki pa code moral te salema na Paris. Bon siko ese mwango ila biso ya nini zo ya pena lewa. Ne viens pas Kembit. Akembi a umen na king passeport na BCBG bakangaka o akendela ba miki. Mama na terre mwana. Komi siko na mama mobo stress bali kemba banini ebite na okendele sisto na okendete. Na comment porte parole. Ve oya ba chance à vie. Seconde souffle. Yeba itege kokoma. Iye donc tika no semoneza bongo to coincer mutu tina suba te o visete likemba peza yi likona ngo passe na ngeza pa batu mususu ndende ona nga blana lobaki la fois passée apparaîtra le wazara la ngo mais balaki se visa afukami mais ba yorobo lo ba na mbongo yotala yorobo tina TV alinga mingi cigar olamila ngamba so la na tenga na apone yorobo alaksa mukili ya zan la yorobo pa batu so ebika na prêtre yorobo bat baebika abogola mastonani ma pipo na onani westa bajango mais yemo ba pie visa afukami na ndimeli Virginie manganga yemta yiba chomba Virginie siko na omo kwa na Virginie yemta zara pembeni yemta zara pembeni baje ana baje de même makasi la koli nango tanga utaka bukava yiba na kuna ba revolver abatna kan comprendre kan bukava mututu aroma patron le problème est ya ngwana na Congo tout le monde a prêtre na Congo tout le monde a danger tout le monde peut ingérer quelqu'un pour na danger na ye oyemora ye yangwana mona ba image ya batu mususu tebike baza ba danger mais en réalité bana ba bido te je pouvais quand même accepter petit Fally afukama mais pas batu mususu o balaksa so ba danger mais petit Fally atikalo fukama te mwana inongo swede to so la pembe quand on l'a dit qu'on les ya bat ba mona pe misu na ngana nola ata na taki ba nola be bala bango baba ça ndenge de gogotier te na bina taki ba mo pepesi papa de gogotier nan n'est pas fukamaki teneti na bien Gauthier Bileli à part aux ala combattre Fally Ipupa il fait quoi dans l'orchestre qu'est-ce ça combattre na you arena Gauthier ngisani asa simba voile te na lobby na you arena Gauthier na ndeba beta concert jour wana ya osala ni na kata salon ozala ka mtatele nyotala mais ce ko Fally Ipupa zele visa faut alala faut fukama eza genre yesemone mais na patu mususu na modèle oyo miti o la seule goza danger na modèle oyo la seule goza prêtre o fukama te pona visa na ki prêtre na mo fozo mo OK tu comprendre que bayana basima batu mo pona ba visa ya ngwana makapa ba yu arena na no 600 yo mto 600 te makapa ba visa na no 600 avant bango baza na France ngana okende déjà no ibisa na ostilisa na ngaka makambo yango pomona kaya nango normal pardon surprise makasi boye na ibisa yo aba bango basilisa makambo baosala na okende epuis mpe na ozonga na okende mpe na zongi mpe mpo bato bakomprendre na bango eza na oka visa na okende kado changa kutana sakiku nekende nayo madesha bana omoni nde natunaka na koni awa na otourne na koni liboso ya yu arena mission et lorsque namona mabeza nde ozala pe on après le 25 parce que le 25 yo ebi photo za na Côte d'Ivoire kolongwa na Côte d'Ivoire ekei kuna kimba mo Paris na kimba mo Paris tozana yo nga na zui pe pour ekei na esko ozo na wazana omboka ta na mboka ta vraiment merci beaucoup Cordon plaisir de ça madesha bana vrai ou faux dynastie Volinde et l'équipe formule 7 bo yo zo luzela noko eloba nini faut ouvrir ou comment omoni eleki kutu te luka pombo eza likolo ya koluka
omoni eloko mosusu bilengeza na kati omoni tala bilengeza nango banda pe frigo banda musique ayemba na ye mais mo ba mélange neti papa mélange wana na tanga ye na banchiki na kanisa akupera wa kufa mais ne ko na ouragan eloko na reconnaître voix na ye eza lokola moto abeta salso ba vino salso pardon abiloko wana beta na ba salsa na banini ba jo wana baza batu moko mboka oyo po yemba na ye faut zo tampena ya kobongisa sima na yo faut kozwa pena temps ya koyeba musique oyo ya makasi pour faire rigola ba voix yembi faut zaka muta liboma po bo yango papa mélange wana ba sira ba ok jazz ba sira ya ba vena biso ba soki vamo ba ningo et tout ça bazaka bato pena ke so ayembi pena o senti pena ke papa abino ata o sengi mbongo ya argent de poche o kipe te ya yo ba mélange wana OK est-ce que lelo faire rigola pesi biso souye ebele ba comme ka mélange ba so ba mélange ba mina mélange nzuka ya mélange OK on comprend ba comme ka yo tout ça mona de waga na mélange donc yomoni batu mususu bazande ni ba ye kaka po ba intercaler ouragan encore chant wana fait rigola eba ki pourquoi vous ça dit ouragan avec ko sala mo eloko ni le bara manager le Syria gola petit Jésus na pesi mbo de skazali ayebeke ko sala mo boye mais biso mo na kati to ebike to ko ninga na ti talaka batata mikolo ba tika li torsi li pona elenga musique bino bo kaza ba sepela na visa nzoka ba sepela ouragan ezaki pas eza ouragan si bazo ninga na wana mutali bomune na melaka siga akomi na tumba ouragan mikolo oka donc mikolo déception sati ko soke zoya obika eza ouragan omona papa Clovis Pimpa biso te boze la temps ouragan eza ouragan alors nakende bote yaka to sepela visa ouragan mot de la fin na yo par rapport il y a émission na biso et puis pour passer message ni na bande konyo so ba boulot ti ba gladiateur pa kolanda faut il nga ba batari bango nde ba exista avant ba boulot bazala ba gladiateur bazala faut banda ramna na bataringi ou dans le bataring on voit Dejin Polo on voit Pichu Botoko on voit Guilherme Bakala on voit Bestino Bilele Bestino Bilele je salue effectivement on voit Béral de Prince des Amunda le Chico Mabelema mais le directeur économique na ba Gaulois pe et na kati bataringi wana omona ba ya visa punda ba Jires Zamba ba Sini Lumeni ba Richie Mobiala ba Lasco Nimbunza donc ba bataringi pe bazali ba Yvette Mbi azanoti donc dans les Gaulois les komoni ba petit sangai ba Lilimboui El Madra moni ba trésor Moscou moni ba Yannick Kabwe moni donc ba Gaulois oyo pe na baza certifié ba Awachi Basu il y a des Gaulois oyo pe bazana le colombo libanda bako na kati na bayam pas certifié donc yoki libanda pas katé donc mutu to azo mérité pour tant ba yani ki baswa ki bakanisa ki biso aussi parce que le lope biso to sana biso papa bien akabola lipa na bana soki ba oyo ba ye etika ko kuna pe ba ya reconnaissance na musala oyo na bandi yango kala na umeli na temps oyo na nga studio te nga studio te mais komona mutu na kati ya poto na nzebo ave na nga Pikas Mbayabu azaki wana na bave na nga ba Blaise Fashion mingo bazaki na ba bave na nga ina champagne de pleine de grâce na bave na nga papi ya kitambo na kati ya ba poto o sentir pena ke ba reconnaître ngai na pesi ni un franc na baluki te na psimbi voile te rapidement parce donc déjà merci vraiment na sengieka merci na sengie merci donc nazo consommer so na sisi suna ke suna reconsommer voilà si nango naza pas humilié diminué donc maintenant je suis grossi bon plaisir mot de la fin avec puis maman bang est-ce que déjà ouais mot de la fin nous araba na vie faut remettre sa valeur faut yeba oyo za ana poso konani mutu te na pesa te mutu raison te nga na za bina ki jizeis non comment c'est là comme so si ba j'ai ya pamba ya basalite wana ça ne peut pas passer chez moi même atayo no zabu sona mono ke fuka mbela mutu moko boye tenga na muluba biso baluba déjà tozala faut tozala o pamba taka na ino tika kuanga mais kama zo mema bat na mikili voilà
Et puis, Moutaki c'est Mabatu. Nani qui? Chouchou Miyake. Chouchou Miyake. Masa na ngopi. Son. Mto amemi batu na kopo wana miki. Masa na ngato koli to uti bo mwana. Masa wa benga abiso na fa passer na mato. De la te poto lukano hotel sabatu kete poto bate plafond. Ah oui. Avion ekita kaka. Il a fait savon te pesina. Et si la répété, ils ont payé le roi Congo. Donc babando ya kaka. Poto ya France dans le but que dans l'ensemble plus à comparer poto nyo surtout na Congo te. Mutu na mutu foi ba oyoza. OK. Na lingelo mu ma deso bana lo baza toujours na wankala. OK. Vous comprenez? Voilà. Ba tu pas comprendre. À la longue bana bamba kotala papa fukamaka po ya puta. OK. Et puis l'enfant quand même te poser la question papa mais pourquoi tu as fait ça? Tika la tolo polele bu. Il n'y lo bani. C'est la homosexualité na banda non na boya batute. Vraiment. Non na boya batute. Cordon. Nakuboya to boaka. Boaka vas-y. Et chop chop. Sam kunku coffre fort. Sam kunku coffre fort. Ya robe mobile. Tema ya mama aimé. Na yo kaki otinai déjà. Bah, identité. Maman n'a pas en tout cas, je salue. En tout cas, maman, ça la fierté. Non, présentez pas Sam Kunku. Sam Kunku, coffre fort et robe le nécessaire. Oh, quand on va nazaka na $100. Na seki na voiture wana ya kodo. Tenga lobiga a catch. Na la posa catch. Et puis ba chango bien filmé wana boye ba teke mwana na wa mutalikaki. Ngaka catch. Tu tonadi. Yende mtusoza $100 au PC. Tenga na sengi pe par coffre fort. Ngana la posa catch. Mutema ya mama ile. Et maman la mutema ya mama. Grand que mayama ya moto ya moto. Show. Janita. Business. Yakidoza. Asili sara mama sala. Asili sara mama sala. Jani encore pe banda. Nazala ina Jani abisinga asili sa elo mozo sala. Abala kusa aya awal wa hen. Amela champagne. Ali amela ala kota. Apona. Omboka otata. Atala pe pour toi. Ya nina no mwana, asemelisa mwana. Mwana za teti. La petite wa Simba qui s'attire. Merci beaucoup la famille, veuillez comprendre en tout cas, c'est l'ambiance du plateau. Et là, je vous dis merci aux Gauloises, merci à Edison Zola depuis Saint-Étienne. Je vous salue. Wana Gaulois à la Musaranga, wa Folamuka. À ratarabe mission na ngate a osai la ngana quartier a wana terake mission. Et aussi à Benza, Joachim Benza, je te salue aussi, Joachim Benza, depuis Bami Kiliwana, on les a bagoulo, Bachakanga, Pinana Makam. En tout cas, bagoulo, nous sommes aux États-Unis, il y a Paris, partout, vous avez dans Salara, Fiata, papa, Narukiti, Sapena, Mandorité, Nazana Binora, Mandori, Likolo, et bon, continuez les cas pour s'abonner massivement la chaîne Nabino. Mais rappelez, tout nous a visé l'eau avant les 25. Toi, après les 25, tu as des zones. Token. Donc, il est là où tu es. Après, tu es deux zones. Pour la saga, au fur et à Merci beaucoup. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez. Ça sera important. Et, Nganabino, Tokutane Mikolikoya. Ciao. Ciao, ciao.